banini par rapport na ndenge journée adoration à louange ndenge leki et que le banini parce que namonaki neti ondire bozaki ya kobanga bozaki na flux mais ye m'a fait grâce par rapport ya bato ndenge na ye eza d'abord réussite na bino ezalaki nini? Nzembo oyo yembaki oyo telemisi bato mingi ezalaki nzembo ya bino to nzembo interprétation? Nzembo ya nani? Bana nani ayemba? Aser Debora. Oyenda ngopie makasi bongo kwani? Okolo basikoni na bato mala na bino partout okolo bala bango nini basala nini pour na bino atake ba jeune tala o ke bozoya bozana besoin neti ya nini? Bien la Bolzambe. Donc récite na récite na nzambe se mozala na nzambe kimezali. Bokoki koloba nini vraiment na bana nzambe nyonso to malanda bino monde entier par rapport ya banzembo ya interprétation boyembi parce que ezalaki bainterprétation ya bino moko pete ezalaki bainterprétation célébration lelo esengai tosala bainterprétation surtout que ça fait plusieurs années tosali célébration boye te toorganize baactivité ya verdure te tozwi 3 ans ya kobomisa oyo. Ça fait combien de temps? Tozwi 3 ans ya kobomisa milulu 3 ans tozwaki mwa bakokoso ebele prenez besoin de rappeler torapelaki yo na kati ya kit lelo nzambe apermettre tocélébrer na ndenge oyo tolingaki kobongisa boye tocélébraka nzambe chaque mardi na mardi shekina na bamoyen oyo tozalaka nango na kati ya eklesia mais cette fois esengaki tokende un peu plus loin tokonstate bainstrument tobeteli ebakisami tobakisi bato mosusu elongo na kati ya desanga groupe mpona célébration ezala bien. Alors nzambe mpe lokola alingaka masanzoli oyo aye eza ya motu te biso tozolimwa ye azotombwama biso tozokita. Nini par rapport ya bato baza libanda mboka oyo mpe baza na chaîne ya YouTube ya Papa Mandosi TV mpona peut-être soutien ndenge bamoni bino boza ba jeune tala okoloba neti nini par rapport ya nini oyo bozomanke ke msu producteur pa koyi koya ndenge moi déjà ba image boye ndenge komona? Effectivement to soutien tozalaka nango toujours parce que mosala nzambe etambolaka na soutien. Jésus-Christ lui-même étant sur terre na ministère na ye azalaki soutenir na bato oyo nzambe asalaki ngolu bazala makoki baetanda ya Hérode mwasi na ya banda kotambola na Yesu. Cela sous-entend soutien nini Yesu banda kozwa indirectement par Hérode. Je dis bien indirectement, peut-être aussi directement. Donc soutien tozala nango besoin otalaka YouTube et Papa Mandosi on a ba image ya église ya metebe baru soutenir musala nzambe biso bayembi soutien na biso oyo ko soutenir biso ekozala les bienvenus soutien pe musala nzambe okopesa mpona pasteur mpona église mona na ekozala les bienvenus ekomemelo mpe lipamboli soutien mpe ya chaîne ya Papa Mandosi mpe kende liboso etalema opanza sango te opanza sango yango biso nyonso oto soutenir mpe ndeko na biso azosala mosala malamu ya kopanza sango malamu ezoteya mawa emonana na bino nyonso bandeko boza mosika kozala soki baza na besoin na bino peut-être ke producteur moko alinga betisa bino to aproduire bino mwa singer numéro ya telefone ya contact ya bino. Voilà, numéro ya telefone na biso numéro ya président ya groupe GAV secteur Achille Moutoir eza 081 plus 243 voilà 81 039 25 62. Mandela plus 243 81 039
039 et on a vu 039 D5 to 25 6D le rôle à 70. Merci beaucoup. Merci pour la